ngai papa na ye ngana lobi boye yaza mwana ngai tango ya botamaki ngani papa mutu na salaki effort po bon lelo moi suis yazo kende kobala ngana yebita da ma famille na été il t'a dit que soki otindi aki obala mwana na madimba ye nana yebi soki mwana na omemela ye azali na bonheur yanyo nino bana ko tokozenga makambo ke zanga tina donc komi membre famille na biso to ndenge nini papa mtema mabe papa papa fana vous avez besoin aux la solution fana tu as la solution mon tromper ça papa limbi sanga ndenge na ajusta ki mabe boso na yo mwana na ngai limbi sanga yi Maman. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Mbote balanigno sur la narabiso na kati ya chaîne chez Bissou Télévision. Topesi ba ndeko nyonso en tout cas ba meilleur vœu. En tout cas bonne année 2025 toyebi ke mamalamu. Nzambe a sélectionné biso parmi les vivants. Belé to banana bango mais je crois les lois bazat souté babenga bibembe. Mais Nzambe a sélectionné à côté en 2025. Il s'est koye ba ko rendre ba grâce et belé. Merci ba ndeko nyonso ba yokaki ngane na baki. Les 31 mouton soit que réveillon OK naki ko remercier Nzambe na bolamo Nzamba sala biso. En tout cas yana ba te belé. Bolamo Nzamba sala biso même papa abota ko sala onteni maman a ko sala oté. Kaka Nzambe. To pesi Nzambe merci na bolamo na ainsi que dans notre président Chikimou Kaddo toute l'équipe nyonso ba vo Jésus Nzamba batel biso mon côté to ku félité to kundité to za biso nyonso vraiment en vie papa Chikimou Kadi maman Lidi Moukadi toute la famille papa Chikimou Moukadi ainsi que Dinige Eliache Thomas Fabien maman Wichi la femme qui parle beaucoup alors kaka non il y a des choses donc il y a des choses encore une fois en 2025 et Zangi biso te rattrapé sur biso ainsi que le pasteur Gilles, tout beau saluer louange, ainsi que aussi na le pasteur bienvenu Mokobe, Nzambe vraiment pambola, batunyo so pambola pe, bandeko banam kila poto, chez biso il y a intercession, il y a Londres, bata UEK, batu il y a États-Unis partout, ainsi aussi Europe mobimba, où on a vraiment Nzambe apambola biso vraiment ébélé. Malgré santé, mais Moussa les obligés surtout ça là. Photo ya, les hommes Moussa là Nzambe auto signa maladie après, mais Moussa les ça parce que il faut ba âme bateau et bika. Tout ça na likamogo awa les mamans ochambaka il y a des choses. Na ko uta ba fait na ko ya ba problème bandi. Toi ndeko moi mobile tout ça na kata plateau, na lingi nga yo to e kalikambo yo o ya memeli biso. Ya sobo. To yo kai biso nyonso. Bote.
Papa Nangai. Mbote. Ouais, mbote, papa. Boni. Sentez-moi bien. Sentez-moi bien. Comment on a Glady. Frère Glady. Ok. Papa Glady. Oui, papa. Toko prier, hein? Problème. To sambeli. Nzama makoki na nyos. To peso merci. Merci pour la bolam na yo. Merci pour la bien fait au salé de biso. En 2024. Toko dans 2025. Te recommander moment où na salo boko na yo. Notre Dieu, zala les seuls dirigeants pour diriger mission oyo. Na ibane pe na souka nango. Dans le nom de Jésus-Christ, par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Boni papa. Ouais, moi m'ki bien papa. Ok. D'accord. Obaïgo comme sonani. Frère Glady. Ah, frère Glady. D'accord. Merci beaucoup papa. Yozo yokayokasi. Problème nga na awa, isa problème moko entre nga na papa na ngai. Papa abotinga vraiment. Naza na mwasi na ngai. Tonde ko vivre na ye zemi ya liboso. Bon, ezalaki mwa libaku mwa possibilité pene ezala ngai te. Famille pe ba comprendre que ezazema liboso eza libaku. To continuer bo ezema mibale. Nde famille singa ke ba mona ngai to kende to solola. Nde na kende pe kokuta pe na mama na ye. To sololi vraiment na tele pe ke na musala mona uta ko sala pour na sape maître maçon. OK. Na maître maçon. La sala ki moi musala moko pe singa pe makama bien mombo mo pe yaki singa ke na sala système ke honorer moi sina ngai. Na prédité nde la soni na famille pe bazali d'accord banzima ki ba sepele vraiment makasi. Et singa esko ke ngai moko na kende na kuta bisu na papa na sona na papa. Loko pe papa pe na mona bana te. Nde to kende na mwasi na bana et papa mona pe bakoko na ye. Kokoma to komi papa moni bango asepele pe amoni bakoko amoni pe mwasi. Na sima papa asolo na mwasi bona ebite so basole nini. Kolonga tolongo na kina tiki mwasi na zonga papa bu papa je sanga ke moiza susute. Na koko bala mwasi ana te. So ko bala fona bala bana na bala bana ngai me mwasi na bala te. Meteki mwasi na to moni pasi na nyoka mina ye ya sufi na makasi na ba étape mo pensa moi pensa souffrir na makasi de senga pena ki na pese honneur na honorer vraiment mais papa boy si au finalement na zo ebate eza nini na tuni moi si pe bi ke aibelo ko mon côté sous peut-être un peu vérité ko yo bima Oui papa Glady hein. Papa Glady. Oui. Yo na madame na yo bo sali mwasi yo mama ba na yo bo sali combien de temps? Bon, tu roules vraiment ma casse. Tu roules ma casse vraiment. Pendant cette année, on a jamais kokuta na mama na ye. Mama na ye, au genda kotala na pendant batani osona oseli na mwasi premier zemi kokuta na mama na ye, deuxième zemi ne oza précaution pourquoi batani osona quand même na komono boza responsable. Bon. Pour ma possibilité penez aller été na mope zaki mo bangi mope zale kati na ngai wana premier zemi mais ton deuxième zemi n'aime pas fongol pe makambo mususu ma possibilité pe monani ne pe senga su courage ok na famille à moi si qui ko sola na bango pe. C'est ça et ça là qui le 25 décembre jour ya Noël on a kende oui Noël ka oka décembre o etoleka donc nota la famille nota mama na ye nota mama na ye na solo na ye pe bandimi nyonso vraiment mais le 1er janvier oyo kaka to fêter na bonne année na bisi madame te na bakoko na bana to ki nota la papa ndito koma ki papa to ki nezaki le premier. Ah, au Kabola Giboé. La Kabola le 25. Ok, kota famille moi si na yo, le premier oui, kota papa na yo. Kota papa. Donc pendant cet année soana papa ebi moi cité, papa pa ebi bakoko na été. Atali sola pa motiko betelete. Papa ebi. Ay mais moi si à mon été même ata bakoko première fois mon na bango. Première fois mon na bango. Papa na biso vraiment pas si kaka. Pas si vraiment. Bref, papa lingi. Et là, on est solo na yo attaqué au mobile. Papa aboyi nga na bala mwasi oya ngai. Nga na tesi papa tapa mwasi na ngai anyoka mina ngai a souffrir na nga makasi. A souffrir na nga vraiment makasi penza. Dès que possibilité monani naza prêt ke nga mona nore mwasi na ngai. Famille mwasi banzimi ke na nore na sa makamni sunengi sengeli. Mais papa aboyi.
Si on a battu aboya pona nini. Aboyele nini. Yalo gladi wa quand même koloti. Ta papa so boya parce que na âge no déjà boye. Moi no akoli na papa akoli baza ba camarade. Il faut zoata ko fanda sa papa na yo sa papa ozo boyela nini. C'est ça comme toi on a besoin ngwana. Papa so yebisanga eloko moko te. Yabike ko simba te moi sene ko simba te soki ke no bala na bala bana mais moi c'est simba te na ko bala moi cité. Si moi c'est ngaki makasi moi c'est ngai na joana mabe moko te to zap na bien makasi. Si on a joué bateza nini. Au sein des marches ici ata olukata ba camarade ya papa na bino comme rappelle ko se poser mon problème peut-être il y a des camarades batama peut-être camarade ya papa peut-être ko mettre peu solo. Je suis tana nanti. Si tana te. Yo singa na awa peut-être vérité ko yobima awa vraiment. Papa aboyi ni nebiki na ko zo ndi solution de andi. OK. D'accord. Merci beaucoup frère. Bandeko. Je crois eza likambo mutazo lela. Boyoki et frère dengi mwa lobinyo sa relate nyonso. Mais après ça biso numéro ya moi sinae toyeba. Après ça biso numéro ya maman nae. Maman oyobi maman ne mo propre. Maman nae. Propre. Ah. OK. Après encore une fois toyeba tozipe numéro ya papa wa boti le frère. Donc toyeba qu'est-ce qu'il a ni za ko c'est passé wana parce que ça a besoin ya bala moi sinon honoré obi lelo libala ya passé so moi mbali mo atemi jeune garçon boya demi aya ko honoré moi so a santé combien de basi oyo ba santé bango parce que honoré bango te combien de basi lelo ba sundoli bango na bana mobala ya no ya souté combien de basi lo bazo nyoka na bana mais yé quand même c'est un gars abino na ko fa na boité fona zo moi sanga na bala et puis na fana na sa foyer na bana ensemble mais papa zoboya et loko ni ne batami papa boya tango mwana na ya liboso zo ndima ki kobala na ba acte ma be ya sale ki kobala to ebitem su papa abala kate des fois lingi mwana te ba mwa bola to ebite en tout cas après spot publicité autozonga je crois ba numéro za na réception bazobenga tous les 3 numéros ya moi c'est frère Gladi bazobenga ya maman ya la sœur et puis bon ben appel da papa oyo ba kozwa liboso je crois à kodeka na kati ya plateau to me pe kotuner motuna pourquoi bango balingité surtout menga na ngamine numéro de papa le kapo yende na neto récupérer bien oto tuner alingi nini Nicolas moi na mobile merci beaucoup toi na sport publicitaire. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. ndeko nyonso ki ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 elobi religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza koconsister kozwa soin ya baorphelin ainsi ke baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo. Merci Manu Walandi. Tout dans l'aspect publicitaire. Je crois na réception tout le cas moyen ko benga mais gloire soit rendue à Dieu, c'était vraiment mon idée et puis j'ai intercédé par rapport à ça et basu bena papa. Gloire soit rendue à Dieu. Papa Gladi. Oui, papa. Tozu papa. Merci. Tozu à la réception je crois azo kota.
est-ce que vous avez tenté à faire ça quand même? Moi, si na yo, ya kotuna ye, basoli na papa, tant que le 1er janvier, que de Burkina fêté. Na solo na madame na ngai. Na solo na madame bien na tuni habité. Na papa basolo na bien. Abi ah papa nous ta gentil na bi bon, papa biso za gentil. Donc basolo na bien na papa donc na tuni sema eloko mabezate. Ote papa te solo kitoko makasi vraiment bien vraiment. Mais na comprendre te na place nga na papa zo ki parvenir ko ebisanga ke na ko bala moi si wana te pas moi ça na venir ezate. Dès que nga moko na yebi. Et pas moi si na ngai à venir ezali. Nazana musala te makambo funga makambo komi pene bien vraiment. Mais ce que comment ngai na n'aurait été. Papa boyango a boyi vraiment boyi. Na comprendre ti. Yo za na kati ndako ya papa na bino, papa mnamta boko le tsoko mi bo. Na ko li papa te, papa boko linga ite. Donc papa a boko linga ite ngala ko li mingi na famille maman na biso. Donc papa atangisi ngaite de que l'autre côté. Papa tangisi ngaite, papa boko linga ite. Na ko li mingi na famille maman. Maman na bino. Oui. So tango zo na famille maman na bino, tango explique moi problème. Ba famille maman ba ini. Ah, ouais ça papa est irresponsable qui para qui pangaité do c'est tout ça. Non, tango zo na famille OK papa boy. Abi fubala ka mwana. Bana. So tango zo na famille place yo bokoma. Te kuna c'est bon. Famille ba maman kulutu ba tantini ba maman le ki banzima ki vraiment. Baza d'accord ba sepe kutu makasi vraiment. Kaka papa kam dem ta boy. Da boy na mutema moko mais azo yebisa pe bisite ke o azo boy ya ke ngana bala mo sinangai. OK bon. Oko ba la paye mo toko ba famille maman ka maman bino papa malgré papa akipe nengai penza te aboko lingai te mais ataki naza mwana na sape na papa et c'est que fone kende papa yeba ke mwana na ye azobala boy. OK. Pas de problème. Je pense qu'on a régi tout ça ça va. Bon comment dire papa papa ça commis et là on bagara o kota c'est votre papa. Bilo biso mutanga o mena na sa mo kilifa to ça tata na ye. Basa lokola ba parents ma ko nzamba c'est quel que soit on soit koloba le biki awa nzamba o perception solution parce que nzamba nem totombo la Jésus awa. OK? Pas de bêtises, pas beaucoup côté mais c'est maso ça qui est au but malelo. Jeune garçon ça parce que papa mtandima qui problème. OK? Tu voyez banini ça qu'on s'est passé. Le comment yo bengi ngana yako na biso wenzi yango. Hein? Oni na somona papa. Papa na ngai. On s'approche mo ta position. Ben loko mo ngana somona na mona ba caméra banini. Ezani nango. Meilleur fait. Hein ma papa na merci pareillement, merci vraiment. Oni na somona ngana okamo. Oh, ni nango. Ba lobi nanga na ya ko zwa biloko na biso wenzi. Siko yo moko loba. Naza wapi? Biso za chez biso seko yo ka bien te. Ya chez biso wenzi. C'est biso wenzi. Siko yo. Ouais biloko ngo. Biloko eza nango. Zona place ofanda papa. Pani ko zala boyo ko ndeko na ngai. Papa na ngai zona place akofanda. Mogali puta eza bien te na ndako kuna ba ebika na yeko zwa biloko. Siko na yawa na banomona na ba caméra na ebite ni na ngai. Likamina zona place ofanda kasi. Papa problème eza wa bien ndenge ni. Zona place ofanda. Papa, je suis. Comment on a papa Blanchard? Papa Blanchard. Oui. Vous avez ma casque pour nous. Vous avez pour nous bilon chez biso. Mais papa, mutu na mutu o ya bombaki. Suka na ngwe zala nini? Di futi no? Siko nga ba bengi nga na téléphone balobi ke yaka o ya kozwa biloko o ba kaboli libino. Po baso marabil ay mutu to sangisa kimbongo. Alobi ke to soba ka biloko na biso chez biso wenzi. Siko nga na ko ya wapi? OK. Donc mais quand même vous avez pour des filles ba benga ki non? Merci beaucoup. En tout cas, l'Imbisabiso. Moi, c'est le prophète Eric. Mais à mon coach, au fixé mes regards pour la tête. T'as un peu Gladi. Papa. Oh, les camini, ah. Vous avez un problème, non, toi? Papa. Oh, moi, non, il y a un problème, non, toi? Hein? Gladi. Papa. Oh, problème, ni. Problème ezali papa. Problème ezali. Problème ezali. Ndeti problème nini? Te problème o nga na sole na yo concernant moi si o ya ngai. Yo mo ko pesi ngai solution mo côté. Na moni clé te yo nga na ye awa na chebiso. Ke pona so solution sur ce ko bima awa. Po partir ande solution to vérité monsieur yo bima awa. Te. Gladi. Ndeti solution nini o yo zo epai na ngai. Papa ngai na ebisa ke moi si na nga na sana posa na bala moi si na ngai. Possibilité monani ke ya kobala mwasi na ngai honorer na famille. Biloko boye soko yebaki buzoba boye kozala. Yo ko binga na makamba boye papa. Kwani bosali biloko boye ata yo moko. Ata yo moko mena conscience na yo. Hein?
Papa Blanchard. S'il vous plaît. En tout cas, on a supplié yo. Na bolinga Jésus. Je crois que y a Zoloba. Donc, bisoté mutu. To bengi. Yem talingeza na bongo. Na habité. Il y a un problème entre yo. Moi, on a eu un quantité, mais pas na yo. Papa, oyo, aza mwananga. Yami balé. Yami balé. Oui. Aza mwananga yami balé. Yami balé, hein? Oui. D'accord. Parce que là, on y a boya yé. Parce que y a lobby. Abi aza na besoin. Il faut expliquer. Parce que aluki na ndenge nyoso. Ça n'a pas tenu. Papa. Biso, ibali. S'il y a un problème, ban na biso, to bota na bangwe, ibali, balakolo, ba camarade na biso. Des fois, ce place, on a le colomo qui ils ont mabé, mabé nga mwana, mabé ça mona proverbe été, mabé ça mona clair. Tu vois, azo lela. Ane otika ko sila kalamingi tao, na ko kota ba problème. Et loko nini ozo ela ye na mwasi na ye. Mwana na mwasi za ye mwasi na yo. Na makambo oyo zo bimisila nga mwana o nga na boti. Ale mwana na mwasi na yake za mwasi na sens nini pe na dimension nini o mwasi na yako ngoli ko kamsanga papa nanga tangi singaite papa tangi singate aboko lingate na kolimi na famille mama mais comment na selba effort ya ngai moko na famille mama pesa nzalaki ndina simo possibilité makame pesa kene masolo oyo yo ko beta awa ya faye na ngande ya ngona oyo o sepeli o ese me ngo na misu ya papa o ya vandia papa Daddy na ba yo ba bilo musuba secret na bino ya famille Daddy banda mu koloni o desi o zulu wapi o me koma banda mu koloni na tuni yo o yo déjà fani sanganga papa na glama obo mais yo koma yo obo ngana bala mwasi nanga mama bana mibale fone nore na papa to solo laka famille na famille ezala ba makamu na yango yaza mwana na ngai makamu susu oyo akoyeba te ngana moni kete mwasi oyo aye na ye ngana sepeli na yango te fona kene jule mwasi na mboka c'est la papa c'est nanu total vraiment tayo boko papa ezama kama famille et puis na kisasa ezama kama famille na yo papa famille na famille etambolaka na kutimi nango yo zo ko imposer o ngana zo bongisa pona mwana nga so mwana oya bato mwasha boti ba bana na mibale na sko azana yena za tamba so bana wana to pesela bana wana mbonga masanga ye mwana wana mwasi ako se débrouiller na makamuna ye ili suki ba ko sala nini na continue question na ça près pardon limbisanga vraiment na esi ba question na retourner ko choquer moi mingi mais limbisanga ye oboti na basi combien limbisanga pardon papa ba penser mususu naninga ko kalisa kote te non na izala c'est une question boti na basi mibale na basi mibale on oboti na makena ozugo na mboka to yo muto mona ko dule bango mais conscience wana ya ngai oto ya yo bon yo to obligé ngai papa te oto na to ko obligé ngai te d'accord ya on a lobité non papa c'est la question na natuna pour mi que non moi so mona avenir te maintenant ça na bana mibale de dobi qu'il faut jeune lokola ya zaboué papa tayo moko OK na mboka OK obaela e mwasi et ça c'est là coutume na biso bon point ni coutume pourquoi pas coutume pour na nini te coutume na mine pesa ke mwasi mais yo mo ke no lula basi mbale ngai nalobaki oyo wana okende kaka mboka donc ninga nalobaki mboka ngai yena sasa nga papa ndem tu nalobi ke te mwana so oyo sali na sepeli na ngote papa pardon papa si tu fais pardon papa ngai mwana mboka te simbati choix basi mbale po yo linga ki wana papa me pa baite ngene simbati papa c'est mutu na mutu azana façon oyo ayeba ko conduire bana ye papa na biso azanga te ngai pe na zayete mutu na ngani na to doiture bango na doiture na ngai ndenge ngani na lingi mwana nga atambola yo ko obligé ngate papa donc ça na comprend mieux les gens on va na bête parce que moi na mutu ayaki po wa pe ko se plein problème de ngai za na bête dans stelo no za yo lingi ke on manque nga par geste oui bon manque nga par geste c'est vérité auto soloba papa oboko lingaité otangisi ngaité papa hein ba poko fo ya ngai moko na famille mama ndi baseli nyeso pokele na telema boy dès que moi si na ngana souffrir na donc moi on a bénissé à maternité po yo bima oh mon frère oyebi combien on a dépensé tala omoni bana soki lelo akomi koluka mbongo mwana muke kolanga mande pote un petit gamin mwana muke yo papa di papa na ngai mal appris papa na ngai non non
Papa, ane bandi sikana ofinga mwana. Mwana bandi ko relicliser ngai donc na dimension oyo. Azo minimiser ngai. Papa nani. Papa, s'il vous plaît. Avec Blanchard il a comme le donc le camarade il y a Glody aye pe ko exprimer ba beldinga pe lokola mutu na ye ko zwa mbongo alina yapo ene okuta na makambo ke zangatina oya buzoba oko devenga o bien tapina ngai ebi combien transport na dépasser pour comme siko di papa Mabia papa Blanchard papa suis pour yo tenir na vandi à terre s'il vous plaît na biso soki yo te na mono za monter makasi no na lingi janema o mekape ko ofitsa ne baba tempo pourquoi kuite kupesa mwana mayo mobali ese ya vinae pourquoi ko libérer yo bon nenga lobi pourquoi pesa semete pourquoi ata yo mo papa nanga mwana fandi pa na yo te mwana yo bokoli te afana famille ya mama na ye azui ya mo acte ça que c'est malamu te alinga honorer moi si na ye yo bi baba la ka bana mais tanga na âge waza nango okozele moi si ya mboka ni papa nga oh yeni nga vani bo ayebi kaza mu Congo okozele mboka wapi na Madimba oui papa très bon oh biso na mboka na biso basi ya mboka ba yebi misala bon siko peut-être yeni nga kenda misala na ba chantier a juste ko yo musala o esake a robeta 6 mois ou bien 1 mois. Là, moi, ça, c'est une organisation bien. Moi, ce n'est pas un Congo, Kaka. Ça fait mon Congo. Ah bon? Papa, moi, ce n'est pas un Congo. Moi, je suis dans un Congo. Hein? Oui, moi, c'est un Congo. Comme ça, aux hommes, on a un donc, aux hommes, on a un plaisir. Donc, ils ont ça bien. Papa Blanchard. Tout cela en tant que Mibali. Hein? Je crois, Nabasi Mibali au Boti Siwana. Ils ont dit, bah, choix na yo personnel. Mutatimika kiote. Comme ma biloko wa kotimité pa ba jeune ba zali hao. Et puis à sainté mona batu 2 fois. Famille no katie za na esengo. Lelo ndimi obala bana wana, mais mwana na mwasi akende, bobala bana wana. Est-ce que famille eza na esengo? Ebeti maboko, tandis que yo pe oza na mwana mobali. Qui t'a dit que soki otindi aki obala mwana na Madimba ye, na ebiso ke mwana na omemela ye, azali na bonheur. Bible lobby boy. Bible lobby qu'on négligeait faible commencement na yote. Yango ya sali. So ngai papa na ye. Ndenge na ndimi ke abala bana wana. Tena négliger faible na ye. Faible mais oui, c'est sa femme, mais moi aussi na ye papa. Ya solo. Papa na ngai papa Blanchard. Hein? Tout l'exa 2024 ka lobby. Ya za mwana papa famille maman bandimi ke ngai na bala moi sinanga mais papa c'est condition ni ke na ki ne pas ya papa na solana papa. Naza na papa obutinga ina mona papa famille maman ba maman leki bon tu batini ki ne pas papa solana papa oyebisa ye mais n'est pas papa Blanchard. Qu'est-ce qui fait que pour la motema pardon tout le mingi nous a solution té nous en avons mois de janvier yibisa moi na yo et soit des fois on a secret mo bombaki ya yibité yango memi alimisa na biso na d'abord acte tout ça mais biloko na chez biso ou ezali yebisa kasi to si ça a to bato kende eloko ni ozolinga te ye na mwana mwasi wana ba bokende ko bala ye ngana ndo bibo ya za mwana ngai ba muni bana mike ba yeba makambo te tangu ya botamaki ngani papa mutu na salaki effort po ata baloba yeki na chaki zemi mais yango esaliye abotama bon lelo mwasi oyo azokende kobala ngana yebita da ma famille na ete donc na amona ndenge na ko expliquer te papa makambo susu ozomona mutu boya vandi mais là mutu sa kufakala mwasi wana yake bala ngana yebita da ma famille na bango te siko ngana ko ndima ndenge ni kaka mwana ngabala ka vakima ka bu papa ni ko sala boya ta yo moko ngape en plus ndenge na yakia na yeli makambo ya biso bate ngana yende na zwa biloko na ngai oyo na yeko swa aw sikoyo ya yo nini bana ko tokozenga makambo ke zanga tina donc komi membre famille na biso to ndenge nini no membre famille te lokola yo komi un membre ya famille na biso omoni yo nsambe baloba kudiana kubuta mwana kubuta bisengu te
Yo mutu lingo sala boy. Oyo kotelema makambo oyo yebite. Nazo lakisa yo kenga naza papa. Nge utuka munima nzimu. Papa, oyo eza nini na 2025? Yani ga tuka munima nzimu. Nini na 2025 la kila. Toko yo bimana mukongo na ngate. Ah zambi. Yo ndo kela likolo na se. Mwana oyo nga na bota linga bana kutelemi nanga. Oli kotelemi nanga. Gladi okuluka ngai. Papa isa droit na okuluka ngai te. Isa droit na papa. Isa droit na ngai. Isa droit na nga papa. Na sana droit ba débat inutile, ba débat pamba ezanga tatina. Hein? Pona mwasi. Mwasi oyebe tada ma famille na bango te. Omoni kaka sentiment. Papa na botisie, papa to boyi boye. Tunga na yeba déjà mwasi na bien avant. Olingo botie bana wana te. Na yebi sonde ngwana papa, salanga na kendi. Salanga na kendi. Mpianga biloko ngana yeli awa, ngana kendi. Donc présence à moi na yo na moni yo. Et le belinge le côté. Le belinge le côté. Ona boyi libala wana yefa so mwasi na mboka. Avant ngana eto yoka. Ngaka kena mwana ndwelwe, kakena mbutaku. Kuzeiki makunge. Atala mwana. Eza na vérité moko yebi. Eza na vérité moko yebi. Po jamais ko bo yango, jamais ko bo yango. Moi ça na sunyinga makasi. Pe famille na ba sana bien ba yamba ngai bien makasi. Famille na mona ta mabe moko te. Zema liboso kutu ezaki erreur, possibilité sélecté mais ya mabe zala kité. Papa. Bon, le col les aboyés au patienté moi mouké. Et papa Eli. Azozwa bilo quoi. Meilleur V, papa, Boni. Bien, Boni. Voilà. Ça va? Ça va bien. Meilleur V, hein? Maman, bonsoir, place quoi? Non, comme mon papa, on a mon écala. Ah bon? Oui, papa Blanchard. Boni. Maman, je place en fan nanan. Eh. Je place. Papa, il est bon, il est sur la kiti. Waouh. Maman nanga semeki nanga ye ataba sundola rabatu. Okenda na vraiment libela vraiment. Eh. Pourquoi mon ta ma bé hein? Maman, s'il te plaît, pardon. C'est mec qui. Qu'est-ce que tu n'as? Maman. Eh, papa. Papa, sur Hakimi, on a besoin de Hakimi. Nous, on a un flou. Avant, c'est mieux dans le. Que mobali na ngai. Ne yaya na ye. Wa bala kingai. Obalo abalaka yo. Si, ne yaya na ye. Yaya na ye propre. Yaya na ye propre. Oh, ah bon? Ça c'est à comprendre que yango yazo lingate mwana na ye abala mwana yo kasa ko linga ngote o linga ngote ngape no lingote libala ngope osimba te po akokota na famille lisute nga na wuti kuna yepa kota lisupe kuna esimba te Manga pour na bala moi si na ngai dika sa mama bana na ngai do la propos na bala mais papa non papa na ngai Lévitique et le bien au malam. Vous avez déjà le coup là. Évitez le bani parce que yes, vous avez déjà banami balé. Dans la bami balé. Maman. Ongolo baki Rachel, nenga zaboé. Aza mwana ya grand frère na yo bozanya ndako mwa libala. Isa solo, aza mwana Papa. Toza la bato. Moni yali kamsunza menga salaka. Même na ba refim surtout boya raté. Donc oh mino bosali, il y a le quoi inceste. Yo za inconscient, il pas inconscient nango. Mama oyo azaki mosa papa kulutu na yo. Donc mwana ya papa kulutu na yo. Yeyo. Ah bon? Moi ba Jean ezakake ba papa ba bomba kabana pour bala sabana te na ba famille to moni conséquence nango yo ko na okole pa papa mutema be papa mutema mabe papa fana mon frère fana non frère l'a dit pardon vous avez besoin aux la solution fana non la solution moi tromper ça yo fana non pardon vraiment maman li kama munene boye bokoti na kata inceste na kata famille boye lelo mwana oyo aza na bana mibale oyo aboti na mwana ya papa leki mi ozaki mwana mwasi ya yaya na ye oyo inceste ndenge eza boye
Papa Langa, Dieu est Dieu. C'est une loi. On va aller prier pour ces enfants-là. Je crois même dans la Bible, l'autre père Botaki n'a pas à Bassi, mi balé, monite, n'a pas moabite. Basabano l'autre y est moi Botaba na Bassi. Mais tu jamais quoi encourager en pas Moïse n'a routé même Makambouana. Ce sont des erreurs. Il y a pas de maboko mami pas maman. Ba papa na ba ba ni réagir na ba lelo moni mambo mimi. Pardon. Oui. Pardon. Yaliboso. Papa limbisanga ndenge na ajustaki mabe liboso na yo. Mwana na ngai limbisanga yi na o nyonso so mona kenga papa na zo ko insister. O lingana te. Mama mbala liboso. Lelo na moni ke ko bomba makambo eza mabe. Pas à moi, c'est un grand frère, nanga. Pas autotique biso. Réponse en paix. Et là, il y a un coup fait là qui. On a ma camoto vandelia. Je n'ai pas de psychiatre. Et le mot dans soit il y a un coup fa. Si nanga na zobo ya bwana nanga na bangomi bale babala na moi sine. Oh aza moi sine été. Oh aza mwana oyo. Hauti na mkomo na. Ti, c'est là non. Ah, non, c'est là. Azamo la utumu kono nini? Ngai. Pa ndi kuna ngana banaye kubanda. Yeah, yakina libala. Pa grand frère nali kina mwasi. Tangu bayaki, yobi ndenge zala na bandaku. Tozo samize kaka bongo take leki ya mobali na leki ya mwasi. Mais nebe convenant ya ko yela biso mibale ayako zwa zemi tama ayako zwa zemi albina nga moya longola ngo ezate na ebise bon soto osala ndenge nini ngati na kene ko na kimaki vraiment pour grand frère ayeba so makambo wana te nde na zemi wana ayako bota mwana oya mwasi nga sabu ata mwana ngai papa longo na pembeni papa za ndoki longo na pembeni Voilà, mon père a fini dans la boîte. Jésus-Christ de Nazareth. Le premier pendant, il fallait me savoir papa. Il fallait me savoir papa me tient ma bête. Papa me tient ma bête. Maman, merci beaucoup. Maman, Fanda. Moi, c'est Sopani. Fanda. Maman. Papa, il nous sommes mal libana. Vous avez choc. De connaître que tout ça. Ils ont choc. Papa, ça mutema mabe. Papa, ça mutema mabe. On s'en va le côté. On s'en papa, mais c'est celle-ci. Nous avons foutu un soir. Nous avons foutu un soir. Papa. Papa, il y a un mobile. Il y a un passe. Mon même habité il y a Rachel Rolobate azota la kaka. Rachel azali ki nangai. Non. Rachel azali ki na mona papa nangai. C'est là cassette. Yo auquel elle somba. Il y a choc et bimisaka. Papa. Je crois Mama Bimi. Okoyo bano bangwe. Si vous avez moi sur la banque les premiers, mais là quand même vous a censé
na mono fukami me ba no singi pardon relater biso yango bien iboso ba no mibale papa ta bible zoloba soko zo reconnaître ma bena faut senga bolimbisi bango baza bana ngai nayebi ke naza na faute na makambo ele kaka mais pour vous se sentir que conséquence wana ya kindeni mama na bino ndenge za boye oya azalaki mwasi nanga diende mutatika abota yo mama kulutu ko abota te azata mwana te tant mama na yo kufaki nde singa ke mama kulutu na yo abokola yo azwaki yo comme si mwana na ye nazalaki suna tante ya koya esika bino bozalaki na réclamer que oui oyo mwana nanga oyo boye donc simba ke pour grand frère nanga ndinga lingenga na mama kulutu na bino oyo ndinga lingenga grand frère nanga donc tozalaki malamu eloko moko te nazanga pa grand frère nanga mais tango na yo ko tia mama na bino zeli zalaki na choix te tina yeba ko zala distance na mama na bino pe mama na bino moko ele ba kete ngana oyebisa muté ngana yeba ka oyebisa grand frère c'est ni que grand frère ayeba yango poto yeba ndenge ni to ko sala mkolo oyo bino boyaki na ndako nanga o boya ko talanga le 25 ya Noël non bon il est premier pardon les premiers kokota na yo tango kota kitango na tuna kiyo mama na onani tango yebisa ngo se santaki teke na tikala kaka sui tango yo kei na yebisi uba ino ke libala ezate c'est vérité partir wana papa faut c'est la vérité déjà partir wana oza mwana muke paso esala kanga bokasa teke nazarane sengo ndenge ya tikala zoboka na maboka mutu mususu wana za mutu mususu te aza mama na ye mais pas aussi papa nani omoni RS Salami je crois yaya na leki baboti de bana mibale ya misala ya satana oyo marche nous ayi malamu te o pa kufi mage ba kona na mo ite marche pe ayi malamu te afui ya na marche malamu te yango surtout écrit ye yekuta batote yaza innocent biso to longa awa donc au prier pour la bande bon on a conseillé pour la mona moi après ces choses allaient passer et c'est n'était pas la katia la katia libota mais simbate papa Moussa parce qu'on t'amener ni c'est ma question on a Isaki yo quelque chose qui moi ça na zema on est toujours affronté on affronter qui a monté moni na bangaki bande quoi je crois Bolandi du solo ils a pas si ils a essayer monter. Là, je vous dis, ils ont essayé de voter. Ils ont passé au monde de Batikali. Ils ont passé. Papa Fandio. Abimana Leki. Il y a moi, sa grand frère. Dans la commune de Zemi, moi, sa grand frère, Leki, moi, sa Akani Moté, ma bien au Lobate. A dit au Bota, moi, il y a Koufi, moi, on a tika qui est. Maman kulutu pe lokwa abotaki te na ndiko boko la mwana we tandis que ya abotaki déjà mwana musude ya libanda bakutani aboti mwana liboso mwana ya mibale nde azui résolution akende kobala ye le 25 kenge pa akende pa maman kulutu to ba maman kulutu akuta accepter abi ok pas de problème aya papa nzora papa yeba ki histoire lelo eboyoki o makambo ebimi nena bisanga bandi wala na biso. Quel que soit erreur au sala, Lukaka erreur au répango avant que le pire y a. Mais on va aller prier pour petit-fils. Qui l'a bien mais pour la nyoso, malgré ce soit des erreurs, mais c'est Dieu qui a voulu les amabogo. Et quand tu es en 2025, apa mula ndiko so bala na biso mais biso to kende pona ko prier pona bana wana pour que bana la baza se ya bilakeli mabe wana to ko bomba ngote. Merci beaucoup. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veilleur misunga.
naza déjà na misunga homme de veillard omoni ntango mama apikai crise alors naoki bien te ntango bazosenga mbongo yo otindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza su ndenge wana te mama mena poto na kishasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama akoma na misunga homme de veillard okotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama me lelo so omoni mama azongi genite mama azolia 3 fois tongo medi poko ndeko nanga elo mosu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga noso afuti mbongo nozo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine me azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama akomi na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zaofinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures akontinue kuna nga na nopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change kombo na komi lipati misunga babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo,